tant on a juste sangwa météo à Koufi na la muki na okio météo à Koufi va publier na tout sangwa non nga za mopandisa ngona ko pandisa ngwa lokuta te il faut na vérifier na bengi président Lombe nga na yo kite pona mona ki ngona groupe na bisoko kambala bateye rip na yo kiki oza na place à passe naza na eloko apesa ote na représenter ka Jésus yende docteur à malade Zobela à Pambolo abikiso au nom de Jésus Christ amen ici ayambi yango merci ngape na kati téléphone sukininga wana na suki wana mais révélation bimaki kaka bato ya mineni wana 10 bango bakondima kaka soki prophète alobi likambo na moma wana baoni yango mais ça esala minde bakwa ondima yeke alobaki mbasu soki babwakelinga soki nazwaki eloko ya mutu te ekozwanga teyebisanga yo soki oke kosamba na leta bafundi yo batali likambo wana oza na foti te mibeko ezali bana mobeko elobaki bokolinga mosa mutu te bake baverifie olingaki mosa mutu te kolinga mobala mutu te bakuti yo te est-ce que bakokango il faut toyeba kotambola bien ngai mbaso kokozwa ngai te sanke nayeba likambo et puis na akize météo te po mbaso ezwi po azwi likambo peut-être eza na likunya chers amis internautes de www.cleboa.com, amis fidèles de cette émission, méga entretien dans www.cleboa.com. Merci pour votre attention assez particulière dans cette émission. Je dis encore merci à vous tous qui aimez bien cette émission, qui aiment bien sûr cette émission. Et merci pour votre appel. Si j'ai si on remarque, ça prouve que vous êtes vraiment nombreux de suivre vraiment cette entretien dans www.cleboa.com. Permettez-moi de dire un grand merci, un grand merci aux géniteurs de ces grands sites de la nation, Tantom Banda, de la nation, Tantom Banda, Modomora de la nation, Gonzambe, Tantom Banda, l'homme qui promet que réalise, tant qu'on promet à réaliser, mais quand tu as rassuré certains, de la nation, la biche, ça la biche bien, surtout moni de la nation, total, mon pandi, to luka, to muna, mangaya, bapitu ya pembe. Balabi mikolo likambo na relation de marambo zanga relation mais zana bat tu peux pas vrai ça la biso bien Pichu Mangaya, merci d'être là donc cette émission Méga Entretien. Merci à l'homme qui a sur cette émission, à Francis, voilà, et à Moulaï, à Cleboa, et merci à Herman Ampoyo Garçon, Swago, et pourquoi pas à Marquis Songa, Ngeli, Dadju, Nabiso, et à Cleboa. Et cette émission, vraiment, on va parler, on va essayer un peu d'analyser les choses, le fait, où ils ont les canaux milliers, il y a comédie, il y a comédie, art dramatique, donc voilà, aux artistes, Kolobara, moi, belé. Mais là, je dis un grand merci à Maréchal Amon, na Manchester, na Mama Bobi, balobi déjà, toi, ko sepe la temps, toi, ko yoka Maréchal, toi, ko mona Mama Bobi. Attends, Mama Bobi, Mama Kondi. Et ça, biso bien en Cleboa, Yves Njoli, les boucliers, Yves. Merci, en tout cas, je suis avec Bongo, ça, voilà, notre invité et notre partenaire aussi, on peut dire comme ça, parce qu'à la quotidien, il y a Cleboa, bon, nous avons maintenant, moi, les Kamouboye, nous avons, na Bongo, c'est solo, la ming, barobenga, et pasteur Bongo, voilà, ma mère, na bisonio, ça, il y a Château Rouge, big bisous à vous, mes mamans, mes sœurs, mes ndeko, obo benga, kabo benga, vraiment, marté, là, sur le fait, aux les cas mondial théâtre, en tout cas,
merci beaucoup Nabino ba maman et tant tout le monde ba maman et ngape na maman parce que maman bengi ba maman ba benga yo sanga plaisir bongos invité Nabiso lelo ya Clébo habitué donc Clébo bonjour. Bonjour, boni maman. Très bien, il est qui n'a mon Qui m'a na Yesu, hein? Qui m'a na Yesu parce que les lois ils a bisolo biza yi. Quoi toza, oh nzamba pesi ndengi na zande na zo pesi merci. C'est ça. Voilà, ningo zande ningo zo pesi merci. Bongos tozio. Clébo ango comme on ndeni. Kitoko makasi. Na lingi yango mingi. Parce que ils en assuré, ils ont pesi un message, ils ont comment. Bamesana ngai so boni bomona nga mingi na Clébo bomona nga kaka awa parce que awa ituna maka bien et réponse pe zonga bien donc nzamba pambola bino toza bino ensemble. Voilà, toza bino ensemble ba amoureux ya Clébo bongos toza toujours na day et balobi to lela na motema donc mo ba boye bobule bino tout ça non to lela parce que to bongisa ki bande ko na biso ebele bongos tout est pour bongisa ndeko na biso mwasi consort nanga Evelyne Camo Lopez mama Lopango oyebaki ozaki peton na sola na ete mais na ebaye na sepelaka na ba émission na ye ndeko nanga vraiment oyo mabele lisa imbaka ye Evelyne mama Lopango na Ethiopia yosko kera wandenga ba epa ndeko na bokia lokondo bokia lokondo eza lokola ke injustice peut-être beaucoup prendre bokila efara pecat donc injustice eza na lisumu te na ndeko na yo. Ça aussi injustice le sumute neti ngana oboye eza ngo lisumu te parce que pour soki na kuti ona camarade nanga ya lokola na kuti papa José na mama bienvenue na Paris et puis na kuti sœur Lily akele na Suède mwana walesa bazo bunda na mutu moko boye mutu wana toyebani na ye malgré que ba mutu wana toyebani na ye mais bango ba bandeko nanga kati na Yesu nazopekisa soki oselinga munoko après tout nakuti ona bandeko nanga kati na Yesu napekisi mais ozoni ngotela munoko après tout nakoti yango c'est ça yango nde bokila lokondo efala pekato efala pekato ngape mama biso fo laksanga monoko yo nzabe efala pekato donc bokila lokondo efala pekato injustice na ndeko nanga eza na lisumu te c'est ça. Osoki petan oyeba yo linga ebongo kaka na dédicace wana mabele lisa pesa e azalaki quand même animatrice oyo abandaki kosala ba présentation na bien azalaki gentil azalaki cool et puis azalaki ndeko oyo azomona na miso ya bato amutu soki nalobi nayebi ye te il faut nazala un grand tant que naza artiste soki biso to bamessage na biso ekomaka mpo bino bozoyamba biso fo toyebana toyebanaka na boye te mais na télévision nde yebanisaka biso nde nayebaki esala yenga mpasi kobungisaka kaka bato bayebani bamesai na miso ya bato eza mpasi vraiment nzambe azwaka lokumu parce que ye nde moto apesaki ye mpe moto azwi mais ndenge nazwi basango nango motema mabe eza na sachet makasi nzambe alimbisa bato bazosala mabe ezowumela mingi na monde na biso mabe umela mpo jésus alobaki aza mpona bato mabe atikelaka bino temps mpo boyebaki aza nzambe ntango lelo ya kotika mabe mpo boyeba aza nzambe après vie oyo toza mpe na vie éternelle yo ozoseka na yo ozolia bato ozobwakela bato bambasu ozoboma bato yebaki mpe mozopema nango ya mbasu te mpe mozopema nango ya ndoki te to ya nganga moko apesaki yo te mais kolo pema eza jésus christ ntango ye apesi yo pema yo ozomona te il faut linga princilia mpo ozomona princilia aza ekela mwa nzambe yo kolongola ye na vie est ce que apemaka na pema no asalaka impa ya makolo ya yo te ya ye motema mabe tata na yo nani mpe mama na yo nani outa wapi leki ne pe nani leki ne nani tata mwasi na yo nani famille na bino nani ndoki bokeba voilà motema mabe kaka ndenge ozoloba bongos et lisolo yango ya bambasi ekomi mwa mingi ezose répéter toujours si papa na bino epa na biso elingi koloba kaka ke non bato bazo envisager toujours baetoile oyo baza na kati ya domaine ya presse epuis na comédie ou soit eza yango kaka peut-être biso nde totambola mabe bamauvais sort ozozala no rendez-vous eza mbaso eza kaka mpo na biso bato ya télévision te mbaso eza mpo na bato nyonso motema mabe eza na adresse te eza fixé partout donc eza mokili mobimba
soki moto ayini yo kaka pamba nde olatana no kaka bien boye ndenge olobaka no kaka bien boye aoyo kondire ya kufa nzoka nde eza ndenge nzambe asaleli yo kaka ndenge aomona kaka na tv boye surtout epa na biso bato ya télévision ntango toodévoile misala ya satan na télévision bazobundisa biso epa na biso mpo tomibatela eza nini bible elobi ke jésus alobi nga na kobatela bino me bino mpe bomibatela totambola na kobanga ye tomibatela mpo tolongwa na biloko ya satan tolongwa na koyina na koyekobo oyo papa walesa alobaka mukaya pas de mukaya pas de prière pas de mukaya pas de prière epa na biso na centre de réveil spirituel nzambe apambola pasteur walesa pamba te eza facile te kozwa bajeune frère bajeune sœur oyo elongolisa bango mposa nzoto mposa mokili balinga jésus eza facile te koencadre bango eza facile te liteya oyo ya sanctification liteya oyo ya mukaya epesami na bato nyonso te ok yeye aza na besoin ya babrebi aza na besoin ya fulu te lokola pasteur trésor mona ya évangéliste Claude Kabundu walesa nzambe apambola ye parce que pasteur walesa miboti na trésor walesa et puis évangéliste Vani walesa nzambe apambola toza na besoin bafulu toza na besoin babrebi wana ozosala lision na nini baeglise ya bafulu ezali tomona bato batonda ebele wana fulu eza na baeglise ya bafulu te ka ndenge pasteur nani trésor ateyaki alobaki ke bao bazoya bayoki walesa apesaka mbongo bamiracle yo ye mpo oza na mbasu nzambe oyo aza na walesa soki walesa bondeli lokola nzambe aitirizaka walesa bondeli mpo na mbasu elongwe yo ozongeli bavino ya kala ntango yo ozongeli bavi ya kala olongoli satan akoyoka bien ntango alatisaki parce que bamaladi eyaka na masumu ozolanda maladi ezoya na masumu par rapport ake ozwi vi ya komela masanga satan soki olongwe na masanga aluki yo azwi yo te ok sikoyo ntango maladi ezwi yo ntango mosusu maladi ya tolo motema ok nzambe asali yo grâce mpo oza na mikolo ebele mpo oyebaki aza nzambe eza na eloko moko elekelaka nkombo ya nzambe eza te abikisi yo sikoyo ntango obiki mposa mokili esili yo te ozongi satan ntango yo imiliaki ye eza lokwa motu moko ofingaka ye na miso ya bato ntango akutani none esika moko vide makambo nini akosala o akobengela yo renfort baye ndenge satan ayaka kosala na bato yango bato wana bato tobenga bango bato ya fulu me baya babrebi te brebi aza moto oyo aye ayoki parole de dieu atikali kodemere ye nde brebi ozolanda yango nde nazoyebisa biso bato ya télévision biso nyonso bana nzambe apres vi oyo ezala na poto ezala na Kinshasa ezala na mbandaka na mboka na ngai ezala na bakongo ezala partout eza ke jésus christ aza na bomoi totika vi oyo ya se ya kolanda kolata eza bien nzambe apesi oyo kolata eza nango mabe te mais na intérêt nini na intention nini ozolanda intention ya kolinga basi ya bato intention ya kokende kosala badefi na baninga yango nde ezomemela biso baliura mais tambola na oyo bible ezoloba délivrance ezaka oyoki maloba bateyaki yo okei mpe oyobia bateya c'est ça. Alors, bongo c'est toujours bien et tout ça là-bas tout n'y soit l'ingara vraiment émission au plaisir. Alors tant que betili solo il y a mité on avait ma kambebeli et les loyo tout bon ça dadi et à bientôt quand la semaine où vous allez à jeudi déjà corné vous allez exposer dans stade de martyra déjà et ma kambebeli mais belé quand on a mort à dadi et les kambona mbongo et boma batu balobi les kambona falanga et boma batu bato bapanzana même na famille owikambo ya chweke kaka boye mbala moko pum makambo indi parlons un peu na ba dispute na makambo ezoleka na kati na bino ba comédien bolingi koyoka tio moko ebima te soki mbongo moko ebima kifo bino nyonso boko mambotia miso or ke boyebi te famille mpe ezali bana bazali to se trompaka awa bolimbisanga nalonga na olineti eza boye omoni simali wa mutu bato ebele bazo bénéficier ntango moto abandaki kobela bitumbani ezalaki te nako préféré ntango moto abela bazwaka bato ya bino bato ya kamera olimbisanga bolandaka bato neti meteo aza na Saint Joseph kuna
landa bato ezala na bato ya poto bolandisa bango caméra nde moto se tracasser nakende koyede ye meteo asepelisanga meteo asekisaka nga meteo ozolanda mais ke ozwaka ke sango ya meteo oyoki akufi il fallait vérifier il fallait bondela mpona il faut oyoka mpasi oankese te ozwi opublier oyo ayo biloko otikala nango évangéliste ya satan opublie biloko ya bato yo omoni yango succès ozwaka combien yo moto toyoki meteo akufi ti ta totie baartiste lokola tokoma fulu na bino ya komontele bango bolukaka bavue na babétise nzambe alimbisa bino mais bosala attention na nzambe aza nzambe ozolanda nzambe aza nzambe mais bandeko na biso soki tozobundaka mpona liwa ya moninga quelque part bambongo moko tozala eza kodiminue ndenge nga nalobaka ke mokolo moko boye soki omoni ye atelemi topesaki barespect alati costume akendake mosala soki afingi na nzela na niveau oyo azaleli aza disqualifié donc barespect esili ye ocomprendre bamikolo bandeko na télévision boza baéducateur de masse et puis boza bapasteur boza baévangéliste boteyaka baparent boleki na télévision baolakisa bino bozobunda bosorganize oyeba yesu ntango oyo kolinga yesu okomona biloko ya mokili ya na ntina te mpo soki lelo Priscille azwi merci nzambe mpo lobi mpe nga na kozwa eza nango bata bamapasa babotami bilongi ndenge moko me baa na raisonnement ndenge moko te eske babala basi ndenge moko kaka bamapasa te nzambe asala motu na motu oyo aye mokolo alors bongo se tozalaki ya makambo dadi awa tosali no bainterview awa mpona makambo ya pululu tosala mbala moko oyese biso bokende église na dadi pour babondela mpona dadi et l'homme propos Dieu dispose dadi atikaki biso elelo oyo likambo eza mpenza na actualité ya makasi les gens parlent de météo et météo il est souffrant wana na mama yemo comme na Saint Joseph na mbasu lisusu nde bakolobaka mbasu na likolo tosala et tout azosenga aide lelo météo akufi nano te aide ezati mais soki météo ekufi ex maman présidente maman actuelle tout ça bakomona bambongo ekoma moi tu vois un peu et ça là un peu moins compliqué lelo météo azoluka lisungi emwana te merci nzambe azwa lokumu parce que olobi oyo ezomonana ezala météo oyo azosouffrir ezala bato bakoya après liwa ou bien ndenge nini basupposaka toloba tolongoli liwa mpo ya kufi te après liwa ya dadi bato baye nazo comprendre phénomène yango te comprendre phénomène yango te ngai bongo si ngai soki olingi oyede nga na minute oyo nasepelisako na théâtre nalia na émission nazoloba makambo ezosepelisa yo eloko nini ozosala mpo na nga salaka même mpe campagne wana bongo si azoloba bien bongo si azoteya biso bien bongo si azwwaka bien tosangisele mpe aza artiste na biso anko lokola gouvernement mboka na biso ezoreconnaître banini na bango te bazokufa bien na kokufa ebele ezali bacharge kokufa ebele ezali pasi ozolanda tolongola nano systeme oyo ya moto abeli kamera eye mutabeli kamera ye kolongola ndenge poto bonde babengaka bazana besoin lisungi tango babenga kamera za po basenga SOS est-ce que webite ke tango bofungola wana bofungola bitumba yo na moto zobela osambela kapenza te oyebite ko zofungola bitumba yango na ba campagne azobela bazwi maladi no batia ngo ebembi faut déjà okufi soki yo sambela kate ba acteur comédien ba artiste ba frère journaliste tout le monde musicien soko ozobela na ntango oza na bomoi s'organiser zana ba relation moko o balingako sincèrement mire o baza précise o baza na Saint Esprit bayoka pasi na yo eza lokola misapi 5 misapi soko ezoki nyonso ekozwa makila tozala na bango kelelo okufi tosolaka na ba telefone toza na ba numéro na bengi yo oyedenga c'est bien eza na bato musu na yebisa bino lelo nga koza na bitumba mais tango yo engagement edenga lokola baobundisa nga yebake bitumba ni kolanda pe yo soko oza na droit ya koede nazofungola mutu nyonso azolanda nga soko moni mutu moko na problème a propose a sengio sunganga soko oza na nzambe ya solo bondela loba nzambe nga nazosala ngo mpona bolingono nga na monani nango ya zangi
mais sunganga tango ezokende yo za missionnaire fidèle tango otindaka message no ekende kikomaka ekende mpo ebikisa ye elandelanga liwa te na telemisi nyonso oyo ekoya net ya retour mpo bakolinga na abika te balinga siko babattre bato nyonso po ye alala mais lokola yo opesinga bolingo nzambe batelanga bombanga na se ya makila otindeli moto wana mbongo ke lelo lobi moto akufi bokomi osala bachantage bokomi koya kosala badiskite bokomi komi obima bapdg soki baong soki banani eza bolingo ya nzambe te nzambe akotuna bino na livre ya souvenir osalaka nini ntango bongo ezalaki na bomoi osalaka nini nzambe asalaki nga na bomoi tuna mpe bongo ntango bongo na bomoi bosalaka nini ntango bobonde kosala basuccès bosorganizaka te bobombaka te botongaka te bokendaka nango nyonso kaka na baambiance po bino toyebi bino bacomédien bozalaka succès soki eleki mingi succès na mbongo baya bademo satan vraiment soki oza na maîtrise te moto il faut amema o na basentiment et puis il faut komiboya mingi po umela na mokili komiboya cela veut dire kokota na badésir te on comprend na baloisir okoti tout ça c'est bien il y a un moment moko moto esali pe moi distraction il y a bien il y a intérêt à Jésus vous comprendre et ça bien tolongola makambo ya kolinga mokili mingi toza bapaya toza ozaki tonte akomema pe météo ta na prière pasteur Walesa acha pe loboko botika likambo ya pasteur Walesa koma fulu délivrance fulu na ndenge ni po pasteur azosala ba délivrance makasi pasteur soki aya bondeli nga namoni yango ebele baza ba ingrand nasala yango naoloba ngo mpo na bato nyonso balandanga baartiste comédien ebele baza ba ingrand balingaka koya epai ya Walesa oyo naolibimisa na nkuku na mposa nasalaka yango nasala yango mpo na visibilité te mpo bayebanga mpo nasala succès te eza compassion eza bolingo oyo papa na nga yo ndo oyebi nzambe te eza na course te eza nde bolingo eza facile te naza mpe na makambo ya kosala na longwe naye koluka succès te po bayebanga na memaka bato epa Walesa te Walesa aza nzambe ekomeli yo bato balobeli yo mwa mingi par rapport à ça yo nde okoma te nasali constant par rapport ya bato nazomema bazokende po ke aza na pasi abiki azongi na mabe sikoyo ezobima ke ondire ke pasteur aza ya baartiste akabelaka bango bambongo ozolanda neti ndeko nzambe apambola ndeko Zani na sel Labrine baza na batémoignage ya minene nzambe aseli bango na nzela évangéliste Claude Kabundu Walesa neti ndeko Maxi Bondowe nzambe aseli ye asali témoignage lokola demo ndoki mutu munene aza kaka na posa ya kohimilie kombo ya Jésus mais ye ayebake ye aza moke Jésus aza munene ata Jésus ye moko batikala kondima te bongo bakondima Walesa bakondima te mais yango nangi nasonga mpona babeta na osete kuna te nangi naloba likambo ya Walesa par rapport yake mpo na délivrance sincère esalemela moto eza repentance eute pa moto ye moko ata na bendi yo pour tomona bandoki tomemaka bango mais atiki kindoki libanda siko réputation wana na se amoni yango na komi lokola blague soki tangi komba pasteur Walesa pasteur ya baartiste ya bamusicien ya bapatiere ya bakisi tout ça nzokande biso bato tozokende mpona intérêt ya nzoto na biso mais ya Jésus te na but kana bika nazongela na nga yango wana nakomomona yango bêtise soki frère sœur na ye na bondeli mpo na yo nzambe asimbi motema na yo olobi nga ndeko lobi tokende lobi baprogramme ya prière ya ndenge nini oye otikali soki mpo kokende soki osambele mpa Walesa te bapastere bazali problème ya te eza esika na nga te eza esika ya Jésus Christ tozaka basali ozwaki ntango météo te mpo na lokolo yango parce que asengaki aide asengi makambo ebele lelo sango epanzani météo akufi apene kokundi kudadi te deja barimer avant nga nayebisa yo égoïste il faut nasenga yo est ce que ayebisaki nga ngai moko na s'intéresse tozosala mosala nzambe dada ayebisaka yo ngai moko kaka na s'intéressaki
ngai évangéliste bongo zozo évangéliser car l'œuvre de l'État. Ngai moko na bengaki météo na bondeli pona météo. Tango na sangwa météo akufi na lamuki na okio météo akufi ba publier na tout sanga non. Ngai za mopandi sango na ko panja sango lokuta te faut na vérifier. Na bengi président Lombe nga na yoki te pona mona ki yango na groupe na biso ko kambala. Batieye rip. C'est quoi ça? Na bengi président Masumu. Yo yebi likambo no te na yebite. Na annonce yango kutu na annonce c'est l'abri na banda okende musala na ye. A banda nzambe likambo ngoni ni susu. Ngabite ser kende bongisa mukono me nzambe azwa lokumu ye mutapesa menare na vérifier. Na kei na luki mama mabele ya iko tindela numéro ya météo. Na bengi éteint. Nde na eko luka. Eko sala ke tamu susu eko fungwama. Lokola bakintesa ngo kureza la kaya. Ba defisa kabiso ndio kabiso ya biso moko. Na eko benga ina zuye. To bondeli frère ya mbinga na esenga. Aipsa koni tango bengi ozina téléphone alors na bisenga frère bongosi. Boni ngabi bien. Na yoki ke ozana place à passe nazala iloko apesa ote na présenter ka Jésus yende docteur malade Zobela a Pambolo abikiso au nom de Jésus-Christ. Amen. Ici. Ayambi yango merci. Ngape na kati téléphone. Ninga wana. Nasuki wana. Peut-être tanto que mona muninga ou mona collègue. Yo na sali wana za l'essentiel. To boya ba présenterie. Na ko iko ya wana mena lingite. Mais on a la kisi za boli. Ninga akufa bolia sumbo. Ngai na linga kate. Nga na bundera. $1000 ya kota ma Denis. Mukolo moko to yokanga lisolo makambo wana. Nga na lobelaka intérêt Jésus na ba intéressant sanga. Na organisation mata. Bon nga na za nani? Nazaka simple bongosi. Ambiaka pina masolo. Nazambiaka oui. Mais ne fait que les étamboleli, tous les acteurs, naïb ça qu'on a acteurs de formation. Ce que tout le monde mbutu. Nga na éducation à papa ilombe sukari, lubako. Donc biso tona, ce que tali ango, ce que lobika nga ba intéressant ngate nani mususu yo kakaina makambo ya na acteur ilombe. Nani? Mais tout le monde est silawa et pardon tout le monde est silawa tout le monde est na bakenda ka sapa ma Denis na ba saisa et tout ça. Oh. Ici la tambolaki na président Lombe. Le président Lombe a cordon un groupe Salongo. Aux Hollanda. Sans ya le papa bisonza mbasale grâce ya koloba bien na mutu. Nde basaki na ba président Bodon tout wana basangana iko sala quand même ndenge mama Denise alobaki ke groupe Salongo. Benga kinde groupe Salongo, abenga ki groupe Nzonzing te. Donc maman Olive benga ya Nzonzing. Mama kana zolo ba makambo ye mama Olive pa benga ka Nzonzing ki te apona kate. Tango sensibiliser ka benga ka tout le monde, ba groupe nyoso. Mama Olive benga ka bato nyoso. Ozolanda. Bango nyoso baza ba mama na biso. Oyo bango nyoso baza ba congolaise. Eza pona mboka na biso na lingi ya bokabolité po baba na nzambe tango ba osala pona intérêt à Jésus eza na ba campagne zo circuler nzambe aza mukete po mama Olive akoma munene koleka nzambe bakoma koloba kake bo kende kinga kati kuna nde ya zo boma biso jamais jamais mbasu soki ba bwakelinga soki nazwa kelo kwa mutu te ekozwanga te yebisanga yo soki okeko samba na l'état bafundi yo batali likambo anoza na faute te mibeko ezali bana mobeko elobaki bekolinga mosa mutu te bake ba vérifier olingaki mosa mutu te kolinga mbala mutu te bakuti yo te est-ce que bakokango totika kolobaka n'importe quoi tozala bambasu ndongo ezozwa batu boye donc ezoki ba météo boye se ba météo ba yeba makambo na bango bambasu bezwa nalobi te ke météo aloyebaki makambo na ye nalobika mama epela ne bazo bambasu na bango seke nde ezwi bango boye bazali no esprit faible bayebi makambo bango batindika bambasu wana ndenge yo lobi parce que il faut toyeba kotambola bien faut ngai mbasu kokozwa ngai te 5 nayeba likambo et puis na akize météo te po mbasu ezwi po azwi likambo peut-être ezana likunya ekoma lelo ezana ndoi te ezana ndeko te ezana famille te camarade te likunya ezana ngo likunya ezana centre nango wana babenga ngo likunya mutu musa ko inaka meteo ndenge azalaka na ye bizeti na ye ki meteo na ye abia boni boko aitufa kanga abakeli malade soki pe meteo azana vie de prière te malade sa nini ezuye eziko lo bateke ake azaki na likambo mutu mais soki kuti ona makila peti ozana Jésus te Yesu ndezuyo dans ce sens yana sens mibale sans Yesu na sens musu na sens yake aux concerné
ndezu mais soki oza na yesu oza likambo ya motu te ekokomela ndenge yalo kwa liyanze yebo edendi ndi ezongi e bato babenganga mo ebele bongo so bato balobi mo ebele oyiba comédien bolinga nde boza mitema mabe makasi bolinganaka effectivement yo ozo appuye place wana okoexplike biso effectivement oyo olobi wana alors balobi bato comédien bolinga nde bamitema mabe bokomi kozela baliwa bato lokola bozela Paris foot bokomi kozela baliwa bato lokola bozozela bavisa ya bapoto boza makambo mabe boza na bakisi bokoatane booleka na bemission bozozo boolelaka wana bolingi bato te bomilingani te wana besoin lelo lobi mosika bongo sa kende lelo lobi mosika x gaka kende pour que bino bodondo e basuki wana te balobi lisuke boza na matanga mais image na bino ba comédien ezolakisa te ke boza na matanga bamisu boza na besengo bochangeaka bacoiffure bolataka babilamba oyo tozo bazomona na baitandolo batapoto mingi bazomona mona bino ndenge nini bozo se comporter bebi ke no dadi azalaki monene mingi ti alali wana azalaki mpe kwa bino mais boza na tidi na matanga te alors ozo confirmer bolingo ngo te ne balobaka nde ezala entre bino te uko bolingo ya te par rapport ya manque ya respect bamike bazotosa so bakulutu te bakulutu mpe baotosa bana mike te na sens nini organisation soki eza na discipline te bulu eke kokota kaka ozomona mpo na respecte yo fo nalinga yo yango nde esika bolingo ezoexiste te ozomona motema mabe nde ezorenye wana association ezali soki tosadere na bareunion yoka na yebiso na bareunion bacomédien wana bastar bayaka te de la fois pasteur nzambe apambola ye mi respect mosali na nzambe abengisi biso nyonso basuper star baboyi koya bango banzambe ya bastar ya baartiste bayaki te mais révélation ebimaki kaka bato ya minene wana 10 bango bakondima kaka soki prophète alobi likambo na moma wana baoni yango mais ça esalami nde bakoya kondima yeke alobaki tozwa temps ya kosadere toyaka na association oyo tozozwa o saint esprit azodirige na badirigant oyo bazodirige na association groupe na groupe eza na éducation président na président aédike bana na ye toza balakisi tolongola bilateli ya mabe na internet bifingafinga botosi eyali avant toyebana tozala déjà na baparent ozolanda mpe ntango toyebani toza mpe ka na baparent avant tozala nzambe azalaka mpe puis ntango toye kokufa bamosusu bazokufa nzambe aza kaka alongwa nzambe te nalobi yango boye par rapport a quoi yo bimi lelo succès mopepe bimi yo okoma otosa bamikolo te bakobenga yo yaka nano lobi na 12 heures lokola yo yebani koleka susu lokola bongo sa komonana te okoya te ozomona esika baene ekota mokolo mosusu oka aza na nzambe te apeto aninga mona mikolo akomona nde esika koyinana eza tose respecte yeba kotosa ancien yeba kotosa leki yamba oyo aye sika opo bayamba oyo bien problème te moto azwaka na place ya motu te balianza bazojoue babose bazojoue biso tozosepela esalaka nzambe apambola lianza c'est courageuse donc toboyaka ye mpe na simba kala nde akepa marelene loko aza nde rebele azosalaka makambo na ye ye kutu rebele ye azaka boyeboye yaka mbutumbutu bango na bapomba bazalaki na tata na bango balingi ka baza balider yango mpe loko ezomema mpe ene ezomema mpe makambo mabe mingi bolingi tout le monde veut être leader pomba nazoyebisa o nani komo ye nani lianza bosadere bajeune frère bosadere na bagroupe merci YouTube bolinga te ka YouTube ekoma gouvernement Congo te mboka eza na organisation mboka etambolaka na culture biso nde torepresente mboka partout totambola mais toza na discipline bongo saza na groupe simba soki boye gouvernement yebi osa registre bapesi communiqué moko boye prière ezali neti mikolo nazobeta c'était président Masumu abengisa ba superstar ba frère bomikitisa moto apesi don wana eza nzambe vous comprendre
boya tokutana tosolola totelemela molimo wana pour banga parce que y a nous y a météo et déranger qui bino eloko ya te ezaka malade yaki kusila nango et ne fiske lokola ezambasu azozwa peut-être eza ba infection mais Saint-Esprit akoya na ba dakin na ba nini tout ça akokotela ekokauka donc tokolongola eza nango mbasu eza liyanji eza nango moke soki azwi temps nzambe asunga ye na ba soin bazozwa premier soin eza Jésus deuxième eza minganga tokoya wana tokolongola ngo lokola liyanzi et to boy to yoka ke to kundi dadi alo babenga biso xy akoyi malade parce que le gens balobi lelo ba maman Olive Bazali maman Denise Bazali batebele Bazali tout ça là pourquoi pas bazo télématé pour que basunga tant mutaza na pasi ce ka muta kufi ba voiture yena biloko marambebele ezo déranger ba tumwe belé libanda bazo beta mabaku mingi par rapport à la situation ngo leka du côté à nos premières dames nos chefs bato ba diriger kabiso en fait bango baza ba individu baza na bango batu oyo lelo lobi nzamba telemisi bango basunga na ndenge bazosunga mais biso moko toya na cahier de charge to pesa projet na biso ke bosela biso pesi ko to vivre kata yo mama Olive ozate ata mama Denise ozate mais biso tozo vivre lobi bana na biso ata dadi ndenge azate mwasi na bana ba vivre na ba œuvre ya dadi mais sokoleza bazo sokode oui mais sokoleza poza masuma akura to kindaki l'autre to mona na sokoda sokode ezali mais bino ne faut s'adhérer pourquoi na lobi bazo sokode cela veut dire que toza ko s'adhérer te OK tozo sokode donc baza ko s'adhérer te pour ko s'adhérer au côté na ordre na discipline j'espère que makambo no pe ekende normal botika konyokola ba mama bato ba pe na ba famille batala makambo ya mboka ezaka ka yo eza basé mpona mama Olive na mama Denise na ba président na biso ya mboka eza na président na biso ya mboka na ba konzi ya mboka na biso ba basé ka na ba comédien na ba musicien te to s'organiser to sala eloko moko ya malamu so tali musique ya Congo ezongi sima mpona kozanga bolingo soko tali pe théâtre shit nango ekei mpona kozwanga bolingo soko okei na basite ya mwana moke nyonso tu aza na site na ye aza na groupe na ye siko discipline eza esu te bulu yeke okoti yango omoni eza meme siko ntango tokomi disperse tokoki osalaka mabaku nyoka kofili iso toyosangaki kofili donc ndenge tozotambola s'organiser s'adhérer que ce soit na Sokoda que ce soit na association au président Masuma azotambisa l'humilité précède la gloire donc nzamba pesi biso moto aza na don aforsaka te ate oke pa nganga kopesa don te akosalela kaka ni grâce to vivaka na grâce na faveur ya nzambe to se tromper te ata ba serious ya Château Rouge ndenge botekaka wana eza kisi te nzambe kisi eza muyibi eza kindoki eza kokosa yo yeba ke na makasi na ndenge la mukaka 5 heures ndenge moto yeba okende kopi kayu yango nde motoki na okolia okoumela voilà okoumela bengo solobi le pour tout clore na biso bientôt déjà au lobby était même la musique na biso et un pezongi sima et là quand tu parles de notre musique tout le monde ndeko fali pour pas oazo préparer concert le 28 kalaming te déjà au concert mais ba combattant ba telemi ba tebele na telemi ba ko lingate et ba foska prendre des salama pour que fali kaka abeta concert. Qu'est-ce que tu peux dire par là ngana ko lo ba combattant na faute to comprendre le combattant oui combattant na mbongo ne azoka mbongo bafuta ke bien mais azolinga gouvernement ya mboka e ba valeur bongos eza te ke soki bongos abeli ou bien akufi mama Olive ye mama Denise ye te propre effort ya musala na yezo fute bien za bien organisé pona ba artiste ba bala passe surtout nga na umeli soki combien de pona bala na loba combien de fois na émission na zoba na la fiancé na bitumba mbongo ya kubala poezo wa mawa pasi mais soki na osala musana na ozwa salaire na bien na kubala po na bala te po ba moninga na bali il faut natala quand même que lobi soki na dju mwasi mona kobotama lobi classe ezali lobi na sa te pona ba na nyoko la vie na ngana ba kisa pasi likola pasi yango na kombata zo bundela
biso que musicien yokanga na yebisa ngaso na comprendre combattant abundaka pona intérêt na biso ya bango te bango bana bango bien na mboka mondele bazolia bazolata baza bien tout provision za na ndako mais biso toliaka na taux du jour soko obimi to kozwa te jusqu'à quand to bando souffrir quand ndengo na ba artiste minene bazokufa bene ya mamba uta ikokufa aleki na persime abeta ba musique album ya minene esala ba aumeli na morgue loko eloko mususu au juste gouvernement ngo ba talaka côté ba artiste te et puis biso pe ba artiste tokoki ko s'organiser te ba mona quand même de ordre ezali et puis ba tie biso maboko avant muta pe so liboko il faut yo bandana papa masumu ba frère ba papa biso ba bandi musala liboso bo s'organiser bo tia na discipline moko acteur aza na groupe te aleka na émission moko te aleka na télévision na banini te il faut s'adhérer donc bêtise comme yango tozo kufa ebele manque d'organisation yango monique tozo kufa na ba pasi muto mususu pasi asali mama Olivier batamona neti osali succès mais obela okondima te kozanga bambongo mususu ngana utai kobela pe awa mais nazanga ki bambongo mususu ya traitement et hateke ote boko mususu bongo ke pa kabundora sa entreprise boni non azo bonde su nazo umela peut-être na grâce ya bonzambe ya ye pona ba makambo mususu ya bitumba famille nga ta mususu nga nazala te mais suki naza pona grâce ya bonzambe na ye na ba ange bazo protéger nga yope combattant azana mabete musicien comédien toyemba ndenge balwambo bazalaka tango bamonika ba gouvernement na biso tambola bien te pona peuple bazolela bazosala ba intérêt na bango boyembeli bango banzembo nde soucia ko flatter bango na banzembo sala bango oyembeli bango nzembo botika mabe bosala malamu mboke ezokufa mboke etekami mboke esala mais na besoin président abimaki alongwa président Fatia Koti mais makambo ezomela les problèmes ali combattant président Fati aza santé aza mutu aza na ba défaut mais nyonso to akosala ngombala moko te tozala patient et puis s'organiser pour que pe yakende liboso artiste balembi ozolanda mais batala nde problème ba artiste likambo tolembi yango ya koyaka na internet mama Olivier Sunga ma Denise président gouvernement te gouvernement ebosaka bolakisa biso ndenge ya kobuka keto ya kolela kabino bolakisa oka bokanisa pe biso boyoka personne te gouvernement congolais bozolemba budget ka ba artiste comédien ya ba musicien ba boza bambonge belé betama bako bongo boza bambonge belé parce que bongo babwakela ka bato na fulu babwaki wu bolingi bato bazoka ba makile bima ne bozo kana 15 omoni bambongo abongo ya bongo et puis bongo nga fulu eza bino matanga mbongo eza nini net ngana na posa muso na sisa makambo ngana ina gouvernement est bon artiste ba jeune talent ba tourner bien ba jouer bien mais peut-être manque ya classe manque ya langue to ko tsa bango formation pona lokumu bokangi na au moins ni ça va to sala ngo kwa léopard ata 30 ata nani to sa équipe A équipe B équipe C tout équipe wana ile équipe anda ba film ya boy film mususu za moi rivalité ko zala ya bien to travailler davantage na discipline ozo comprendre soki to ba kosala biso ba sale ya minene ba sale biso ba cité na biso to kosala ba film e ko to kutana nano to s'organiser président Masumu mikolo yo nazo senga nde to sala campagne ata ya 5 jours ba passer rebele ba koleka passer nani président Masumu atie ata musu na réseridi ou bien to ya na LG3 et papa Chico na mama Bijou o bazaka na Londres a na Opala na Kasavubu croisement Gambela Opala boye wana toye na salle de fête ya munene wana boye to sala ta campagne basala nzambe batei balebi susu tika mabe ba bondeli toleki na ba délivrance molimo aliwo esila malgré liwe zanango nzambe ndi asala liwa mais ngobongola ko kika to bongola mitema toza ba artiste mais toza ba nzambe te mais to ba petit dieu mais to tambola na esprit ya nzambe et diriger biso
Voilà, merci beaucoup Bongo. Nous sommes arrivés à la fin de notre speech. Hein, comme on a invité Bongo, bien. Et merci vraiment à l'expertise Naepena, Maïelo, Azanango, parce que nous croyons que l'évangéliste Bongo, c'est du pasteur Kaboudi. Vous savez, Aline Maramouanate, Yokeka Kobuka Kozwa, Oezali, grâce, il y a l'homme de Dieu. Et merci beaucoup à Francis, voilà. Merci à vous tous. Merci à mes copines, tout, Bozana Kino, Bozapé Libanda. Que mon Dieu vous bénisse. On a Babalandio, tout ce qui s'en des trois tout bouclés. Jansi Enyekana Ottawa, Nzamba Pambole Moussaïna Nzambe, et puis Maréchal Ramo, Mobale à Mama Bobi, l'homme sans orgueil, l'homme simple, Motona Nzambe, Yenda Sungaka, Yana Bati traité na magistère, Ava Motona Nzambe, celle contre tous, Oyo Babundisaka grâce, mais Balonga Angote, Maréchal Ramo, Oumela Nzamba Zanayo, Namosi na Yona Bana. En tout cas, drapeau comme mata. Alors, attitude ni tozanango na matanga dadi. Discipline ezala tolongola ba défi tolelandi kona biso malgré azaki moto ya bisengo. Bisengo ya mokili esilaka. Sikoyo ndenga zawa na comprendre vrai bisengo eza na lola. Mozolanda biso totikali liwa ya ndeko na ndeko etikela ememaka biso na batapage te tozwaka conscience. Te wana banzinzi wana bademo tango baotola bongo po yana bamosusu oyo nazoye biso azo préparer ndenge koya na matanga wana yazaka na amer te mais aye na matanga na amer yazaka na te akei nango te tokei visibilité te tokende nde kolela ndeko yazalaki na biso ntango tozali kosala mosala oyiki role boye esalaka dadi likambala bio bisengo ntango tozalaka na ye tozalaka na esengo tolakisa mpe bolingo mpo ke akufi nzoto na ye ekufi molimo na ekufi te tolakisa bolingo wana ntango tozalaki na bomoi désordre te tomema ye ntina lilita na discipline ndenge moko na ndeko Eveline oyo balingaka Eveline baleki oyo balingaka dadi baleki bango nyonso baza bacongolais congolaise donc mpona lokumu ya nzambe mpe mpona lokumu ya Congo tolingi quand même na internet toyoka quand même baappréciation ya bien mpona intérêt ya Jésus tolongola bomoto liwa ya moninga epeso conscience pour se préparer au mibatela nzamba pambola biso nyonso et puis sœur Grâce sœur Tiffany Diangwe sœur Nancy na Jennifer na Allemagne na sœur Dorcas Tabita na Allemagne Melissa Claudette Tété na Allemagne nzamba pambola bino mama Astrid papa Didier Mbevu mama Astrid Onema mama nanga nzamba pambola bino bandeko nyonso o na lobi kombo na bino te bana nzambe awalesa bana ba fanatique ya ba artiste bandeko ya Klebowa nzamba pambola bino ba sera ya Château Rouge na yebike bolinga kanga mingi nzamba pambola bino bandeko nyonso sœur Stéphanie Saraive donc bienvenue sœur bienvenue papa José sœur José na Suisse ato Kimanga nzamba wale sazolanda yo bisiko zali na yebike kimi ezali na bandeko nyonso Kosi Kayumba Harmonie Lova donc bozé belé baza vraiment belé et puis la prophétesse soit bien qui yoana avec la base maman aimé et salut biso plaisir alors merci beaucoup à vous nzamba pambola et puis sœur nanga moko na Norvège sœur nanga na Espagne maman Chantal nzamba pambola. Voilà, merci beaucoup à vous tous, hein, merci. Soki nzamba zongité, retrouvez-moi Priscilla Makangila toujours dans www.cleboa.com. Merci beaucoup pour votre attention et amour et fidélité. Au revoir.